Alors, Bozolanda, voilà. Alors, Kabila Zokinde, le 31 décembre 2017. Yo pona le loso vandi bopena hotel na nana ngopna ozali ke Kabila soka bina na longwa na tikila epona yo ko zapna nani. C'est mon président. C'est mon président, c'est clair. Président. C'est Félix Tshilombo Tshisekedi. Azo sala nini yebeza kuna osani loté. Mais attends, c'est toi qui dis ça. Mais il est sur terrain, il travaille. Il est sur terrain, il travaille, il est fort. Il travaille. C'est lui le leader. Pourquoi qu'on changer? C'est son temps, il faut accepter l'homme. Il faut l'accepter. Bango Zakari, je sais pas quoi mais ils ont musique hein. Ils ont musique quand même pour Batia Zakari. Ils ont musique hein. Musique ça na kacho. Za chroniqueur et musique. Zakari. Quand même Azali quand même. Azanan. Lui député. Et vous avez député Zakosan. Faut respecter. Faut respecter Nani. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle loi que Zakari a fait passer depuis qu'il est député? Il n'a rien fait. Non, écoute, il y a des gens au Congo là que je n'ai pas l'état à respecter. Bon. Congo, Kimia TV. Merci beaucoup. Peuple congolais, vous comprendre que Mboka est un mbutu. Tous avons un vraiment nyonso. Toi suba mikete, to lamuki napungi. Parce que 14 millions de morts, c'est trop. Katanga na minute oyo et comme à niveau nini tout le monde ba tout bazo kokufa tous les jours même na Kinshasa même na ba Goma kuna na minute oyo Kabila bia olongwate pour bozana président morote pour représenter ou ko remplacer yo pona le loso vandi bopena hotel na nana ngopna ozali ke Kabila soka bina na longwa na tikila epona yo ko zapna nani. C'est mon président. C'est mon président, c'est clair. C'est Félix Tshilombo Tshisekedi. Mais attends, c'est toi qui dis ça. Mais il est sur terrain, il travaille. Il est sur terrain, il travaille, il est fort. Il travaille. C'est lui le leader. Pourquoi qu'on changer? C'est son temps, il faut accepter l'homme. Il faut l'accepter. Il est fort. Moi, tant que papa n'a pas vivant, il y a un poste moroté. À part papa Zawana et puis Fazalawana. Tu as un poste. Kabundu di muta na poste. Comment il y a Koufi? Papa répondre ngai. Comment il tata Koufi? Mbalamoko leba pesa na mwana tata la Kabundu d'ailleurs avec premier ministre masolo na bango, mbamoko automatique mwana zui netika l'église. Tout le monde a Congo. Non, là je te dis tu es mal informé. Félix Azalaka, chef Nabiso, en Europe, Europe Mobimba, il y a un secrétaire chargé d'extérieur. Il y a UDPS. Ça veut dire qu'il y a un Abanaki Kokoza, président fédéral Nyonso. Il y a Europe. Pascal Milenga. Voilà, mais je t'informe parce que tu. Papa n'a pas d'ailleurs ou bien. Non. Papa n'a pas moï. Félix Tshisekedi, mon président, que je salue, Azalaka, secrétaire chargé de l'extérieur. Il y a UDPS. Avant, Papa Akoufa a commis secrétaire adjoint à Kabound, qui est le secrétaire général de l'UDPS. Kabound est le secrétaire général de l'UDPS, oui. Donc, après Kabound, c'est Félix. C'est Félix. Pourquoi tu as Kabound dans un égal Licolo Wapi? Il y a sûr que Kabila le bon pointer Kabound, le pointer Kabound. Non, tu présenter Félix, c'était parce que tu as eu sentiment à présenter Félix. Non, Félix il pèse. Félix il pèse sur tout le plan. La diplomatie, il est fort. Sur terrain, il est vraiment connu par tout le monde. Même moi, Félix, tu sais qu'il dit. Il faut tout profiter. Il faut tout utiliser. Il faut tout. Il y a des armes déjà lourdes. Il faut tout utiliser. Vous comprenez? Il faut tout utiliser armes lourdes. Il y a Félix, tu sais qu'il il est connu. Même moi, ils ont déjà combo, ils ont déjà charisme, ils ont déjà loupemba. Il faut tout utiliser. Merci beaucoup. Il faut tout utiliser. Il faut pas utiliser. Il faut IDPS lobby. Bino bato IDPS lobby. Est-ce que combattant mususu baza? Na lobby que non. Président Félix Azali président ya IDPS. Non. La question na yo lobby ce qui Kabila les loté. Allongé. Biso na lobby Félix président Félix. Voilà yon de lobby. Na lobby.
Ok. Ouais. Je ne suis pas Goloba, Bachana Bango Zakari, je ne suis pas Goloba, Bachana Bango Moïse. Mais ils ont musique, hein. Ils ont musique, quand même pour Batia Zakari. Ils ont musique, hein. Bon, musique, c'est une carte. Ils ont chroniqueur et musique. Zakari. Quand même, Azali, quand même. Azanan. Lui, député. Et vous avez député, Zakosan. Il faut respecter. Il faut respecter Nani. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle loi que Zakari a fait passer depuis qu'il est député? Il n'a rien fait. Non, écoute, il y a des gens au Congo là que je n'ai pas l'état à respecter. Bon, je sais pas. Parce que ils ne respectent pas le peuple congolais. Pourquoi moi je dois le respecter, non? Merci, côté Wana, tu comprendre. Si tu veux respecter le peuple congolais, tu respectes le peuple noté, Stani Kabouya, tu as boyé 100% boya. Alors, tu commences à souka Stani. Ndena sinale bino ba question za nga ba réponse za Stani, to sali to kosala to bando lega to bando loba. So azana idée benga to paloli. Na so idée to bengi to paloli. Donc bon message na biso mikolo yo et tali bino ba commentaire na ndenge na bino bino ba koyeba. Stani to komna suka moi loba oyo to loba kité au peut ce message na ba Holanda. Non, moi je te remercie toi Congo Kimia. Merci pour l'invitation nayo. Merci pour l'encouragement nayo, merci pour la détermination nayo. Merci pour la conscience nayo. Oye sali que non au bundela mboka nayo, na ndenge nayo, na musala nayo, na ba matériel nayo, na temps nayo. Ce n'est pas fait na génération oyo et belé bazoko traîner yo moko ebi ozaka pe na milieu wana. Alors moi je te félicite et je t'encourage. Tout ce que je peux dire que voilà comme notre frère Manata Lobi Mikolo Trozala Nabino, Tobana Kolobela Makambo Italimboka. Je vous aime beaucoup tout le peuple congolais. Que la paix et l'amour de Jésus-Christ soient avec vous. Bye, à la prochaine fois. Pardon, Koya ya César Ngadi na combat. Vous m'entendez? César Ngadi. Yo Kleboa, aye combat. Atiki avec sous Congo te, Koya na ye. Il est bienvenu. Il est bienvenu. Mais na moni bolobele ngote. Et Azalaka na combat. Azalaka na combat. Enfin, je connais. Mais bozo yambe da facilité mais bozo ni ka travailler na Kabila. Oyebi na mitan oyo mutunyo sa kotika Kabila, il est le bienvenu. Ah, donc beaucoup mandi bono bataki tokata mitu. Jamais Moïse a travaillé na Kabila tokata mutu. À part qui malgré Kabila, il est bienvenu. On aime de lobby va combattre musu ba. Te bisonyo soto zandenge moko. Oya ko boya yena azama yelete. Merci beaucoup César Ngadi balobi oza bienvenu mais ko trahir sur combattre ndenge osalaka tango nyonso. Biso toza na mbalo toza na lisu na yo. Balobi to pesa toujours média na biso pona masolo ya mboka. Mbote belé pa ya vena nga wa train bwetu na kati ya Paris wana to pesa ba caméra ba matériel na biso pour tout le belaka mboka parce que balobi message ndé yango kendaka plus vite que Suisse. Parce que Suisse a pesingai place ya kolala. Suisse a pesingai nani musala. Suisse a pesing atangi singai. Suisse a aidé nga bon moto nanga lelo ezali kola Suisse. Na koki ko wanga na Suisse te. Et c'est la même chose, la même chose, on a Congo et Pessi Bango place à Kolala, Bakoli na Congo, Botami na Congo, parents na Bango Misusu Baza na Congo, mais Bango Baza Awa, c'est tout ni Bango, na invita Misusu Awa, Baza Pisanga, eh, c'est un na royauté na marche, hein, pourquoi vous avez na marche? On t'est parti na Zangolé, ah, Portugal, il va le barango, oté, vous voyez, Baka Mounoko Yamboka na Bine Angola, oté, mais Ozo Balingala, et puis ceux qui bazongi Angola, Bisu Babenga Bango Baza Yerens. Mais il faut que c'est la vérité. Et tant qu'on veut éviter Bango Baya, qu'on participe, moi je le fais consciemment, je pense, je le fais avec amour que c'est nos frères congolais. Mais Bango Balinga Kola qui s'engaille que non, tout ça va congolais, tout ça bangolais. C'est pourquoi je te dis la vérité. Na fini mon tuté. Parce que je fais un travail dans Katia Vilo, il y a qu'inviter Batutu, tout solo Bakalingala. Je vais auprès de celui-là. Peut-être pourtant on invitera, peut-être on invitera Batu Baya, ou le bara Moutou, oh, yo benga ba Congolais, ou le bara tege Moutou, ou le bara Lingala. Peut-être faut changer manière. Non, le bara Lingala, je le considère comme Congolais. Mais non. Mais oui. Oui, parce que non. Mais ce qu'on t'a passeport, Azala passeport ni. Et so tanita bakendaka na vacances bakendaka wapi? Voilà.
Mais il faut que se dise la vérité. Voilà, première chose. Deuxième, tu as un problème, il y a un angolais. La PSKK réponse selon question nanayo. Deuxième, Congolais paie na distraction et belé. Ah, les Congolais a lingi kaka fête, soirée, musique, ambiance. C'est tout à fait normal que ça n'a pas la vérité. Na ba réunion ba combat ba réunion ba zoyate bango ba linkaka ba la kisaba yodi ba la kisaba ba kef oy na binona je connais pas cette connerie là. Quel message yo ko veut passer na ba congolais ba o bazolanda yo parce que bangolais ba lobi za na makambo na bangote eza makambo ya ba congolais donc bo bomana na bino. Bango pe message na bango goya bino pe ba zairwa botika bango ba bomana na bango po yango pe salama na depuis d'Afrique bangolais beta 34 ya guerre en congolais mo ka soutenir bango te donc wana yo mutolobi to supporter bango parce que bakole pa na biso ba vendre pa na biso to supporter bango comme aujourd'hui pe ba congolais mususu pe bazaka na Angola c'est la même chose tango pe yo lobi ke non ba ya go boka ngunda tant que ba congolais pe mingi ba utaka Congo ba ya go boka ngunda awa tant que bangolais mais que c'est na lobiti mais ce que congolais wana on comprend o ya boka ni angolais wana on comprend hein akoki koloba te jamais que non o ngai naza congolais te akoloba kaza ngolais parce que ngana bi master moko zairwa congolais abwaka na mboko yo neti angolais soko tuni akoyebisa naza angolais akoyebisa te que non naza zairwa jamais akoyebisa na angolais na bwaka neti congolais te zairwa abwaka neti angolais ah donc abwaka neti angolais voilà tuni alobaka naza angolais parce que akomi angolais voilà ok pourquoi bango pe soko comment ba congolais tant ba ye poto ba bwaka neti ba congolais mais soko tuni alibino naza angolais. D'accord. Merci. Merci Boyoki. Message à président message il y a nazo pesa otuna kinga mususu ça qui non qu'est-ce que je peux dire moi j'appelle tout d'abord bawana bazomi bazokansake bazaka bangolais baya parce que biso toyebi ki baza ba congolais so bazongi pe nangola vous avez problème pour base ta nationalité mais bazobanga na bango koya côté na bino peut-être parce que bino peut déjà boyoka neza te tane ndo lo bela odombo. Est-ce que les Congolais bien sûr sur place ou à Pembeni? Odombo n'a sali reproche. N'arrêtez de reprocher Odombo. Odombo n'a sali reproche. Boké tu peux aussi pelater sur avec mon Boké tu as mutunanga. Beaucoup moins au Kaboul. Et bon je crois Papi Volcan. Papi Volcan mutunanga. Tant mutunanga c'est-à-dire c'est un combattant, c'est quelqu'un que j'aime. Bazabatu baye ko diviser peuple congolais. Voilà, c'est dans le sens. Donc ba congolais to ba message nangiza ke ba congolais troisième volet na yo wana tozala bomoko ba congolais il faut tolingana ba congolais il faut boboto ezala na kati na tolingana raté peuple nyonso alingana mais peuple nyonso alingana raté il y a toujours un peu ba différence il y a toujours des problèmes dans la communauté nyonso mais pour nabiso il faut tozala un peu spécial pour namboka nabiso pour nabiso na pété tu vois ce que je veux dire il faut to lingana il faut to la kisabo moko nabiso dans na mokili mobimba pour to pesa quand même image mususu ya congolais pas image ambianceur pas image ya sapeur pas image ya ba vaurien mais non toza bato to tangi belé na communauté africaine congolais tangi belé alors nazo senga unité on a na ba peuple congolais et puis nazo senga pe ba nation misusu o ba botami ba kolé pa na biso net ba biso angolais ba ya ko rejoindre biso na ba manifestation ba ko rejoindre biso na balit na biso si ba répondre yo ke ba roya na bango te baza ba congolais mais nga na ko tikate nga nazo éviter bango kaka baya pour na relakisa motema malamu ya congolais et voilà c'est ça ma réponse. Merci beaucoup Jennifer Nzana na kati ya Londres na kati ya Londres en Angleterre ba mbote ne belé yangwana président Kabuya yeyo na bisi bino bo mesana na ye parce que toza na 38 émissions au photo beta pour na Congo avant libération ya mboka na biso Congo tozongi awa na Suisse mouvement mo ba yote ko funga mawa yoka da ko panza na bino bolobi ke IDPS buto moni ba Justin buba ke bango na vie ya bobo ba sali mouvement mo ko mona nini combattant non aligné expliquez nous nano pourquoi ba tiki na bango combat ya côté ya IDPS ba kemba mona combattant non aligné c'est quoi encore ça
Non, non, loin de là. Batiki na bino na yo batiki yo. Ou bien yo beaucoup kuna. Non, Justin, que je salue. Pour le bana bango neti ba bengani Félix Félix Mbaye quoi. Ko le bana bango c'est le bana bango neti Félix Mbaye ba écarté. Ah bon, yo, c'est le bana bango. Ah bon. Neti ba Justin, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, zo kanenge manata na lobby. Na lobby qui parce que hier aza kuna te Félix Mbaye to za batu. Félix Mbaye aza na combattant non aligné te. Et bon nazali? Yo zako. Ana zana ko. Olongo. Natikala pe kokotana te. Natikala pe kokinata na région mokote. Mo na makanisi ngote. Natikala jamais kokene na rien. Pourquoi yo mais retiens la question. Ils allaient plateforme Oyo mon grand frère André avec les autres on a Justin va créer plateforme na bango ya sika mais c'est une bonne chose. Il faut les encourager. Mais batika totika là jamais causa la ba combattant a eu de peste non. Tous ande ba combattant. Mais totika là jamais causa ba combattant a eu de peste. Zona ngai nazalinde mutu ya eu de peste. Moi je suis un cadre de l'UDPS. Justin avec Félix, ils avaient leur mouvement. Ok? Mais, ils sont tous des combattants. Mais il y a que ça là que non. Vieux André va créer sous plateforme les combattants non alignés. C'est tout à fait normal. Oui, force. Force Assemblée nationale quoi. Force ezali, force éthique à la roufate, force ezanga, ezayo, eza Justin, eza nani Félix, eza batunyo soit des forces. Martin Fayoulou akenda. Martin Fayoulou, il est là, Kinshasa. Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, mais on était que ba otse ko ça la marche au bakanga qui. Mais pourquoi ni so bo saliga marche bakanga bino? Oh. Mais parce que tous na pouvoir moko ya ba bandit, ya ba voyou nakin. C'est tout à fait normal. C'est des voyous, je te dis bien. Kabila c'est un voyou. Mais il y a des mbongo ou bien politique nabino, ils ont poussé par rapport à la politique il y a Joseph Kanachan. Où il y a un pouvoir pour un bien jamais Kabila par exemple Kabila tie. Il y a un combattant na milieu au match na ningon. Parce que nani pe nani ndeko biso nani okomo nani o nani César ngadi pe a signé ne mambo. Bon alors tozangi mbongo c'est ça ta question. Tozangi mbongo bien parce que les autres moni et lo ne zang ezanga ke bosenga na mundele après ça biso mandoki ba char de combat ba nini to kitana mboka to no bunda terrain ndenge ba takuna benga so ya. Bon question na yo eza un peu mbulayi mais ce qui na yo qui font nango eza qui pourquoi tous ça la combat mais ils ont freiné biso eza kozanga mbongo. Voilà. Alors pour nangai na koki ko profiter pour na koloba ke na combat oyo na lit oyo eza batumi balé ba ko rejoindre biso soit disant ba millionnaire tozana dokolo tozana tozana Moïse Katumbi. Alors nga nazo sala bango des remarques étrangers wana yo mutolobi nga nazo sala bango remarque batala ngai monsieur Moïse oza millionnaire monsieur Dogolo oza ba millionnaire biso na combat ce qui nous manquait c'était des moyens makoki mbongo jamais bokoki koya ko rejoindre biso na combat oyo tozaki na idéologie mais ce qui nous manquait c'était le matériel, ce qui nous manquait c'était le moyen. Alors moi tout ce que je vous demande c'est quoi? Botika kola lisabiso binomi balewana botika ko membiso na distraction ce qui bolingi to sala combat oyo ezala bien na objectif combat moko ezala concrète Kabila il faut akende na bitumba ya guerre ya manduki. Alors na kosenga na bino au lieu de la dépense inutile au bozo sala wana pona ko corrompre bantu pona ko corrompre ko sala ba lobbying na bino boya na mbongo wana bocha
na mesa bobenga peuple congolais bobenga diaspora bobenga ba oyo baza na king ba oyo baza na Afrique du Sud partout en Afrique. Qu'est-ce que nous pouvons faire et par où nous pouvons attaquer Kabila? S'il faut faire la guerre, il faut que la guerre et ça na kati ya Kinshasa. On va pas commencer na ba province, non. C'est comme ça que nous pouvons s'organiser et je vous demande vous deux Moïse avec Dokolo, c'est comme ça s'appelle, hein? Que Boya na bambon na bino, Bocha na mesa, to somba mandoki, to attaquer Kabila. Voilà ce que moi je peux dire. Message est passé, mais balobi bino ba combattant, bozara sou bomoni ata mbongo, bokomi ko bomana bino na bino. Soyez Moïse aya ti bambongo na awa. Écoute, Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel.